Là, ma papier, ben, comment est-ce qu'on ça bon, mon appui, maman, merci. Puisque ça, papier, puisque la baba, beaucoup, qui l'a hombo. Nandako, au temps, tout le monde se foutait la hombo. Au jour, on a que ça, oyo, et allez, qui va servir. Oh, yango, fait, et discuter. Moun ne connaît, moun te discuter. Mais yango, et ça, qu'a discussion, aux hommes, et ça, qu'a dit, on a raté, et ça fait un problème à mon soutien. Et allez, c'est que ce qui, moun ne reçoit ni, aller au privé, papa, pour la moun ne reçoit, et yango, dans la discussion, yango ta papa ta beti oli souvenir comme munene toboki boy soki papa comme la posa ya biloko na ye pesa ikaka soko silisi nango soki nango sola kae soki bosisi na bino ozosikana na mote balezaka nango ata mwasi azolamba boye mpe papa koki kokota mpe na cuisine mpo na cuisine mpe ezaka bien po mingi bayebaka te mingi bayebi ka foto ozala na terrain bale mais ata na kati ya cuisine so bozwa bino mibale eza bien donc ozoya climatiser papa kona nde mpe na cuisine ozomona kwata kutu verni to manzaka pasi donc pasi opesa mwana mwasi pasi ye eza mibali bakabaratere eza ye kutu nde kutu oso moko tiaka kabele oyokalinga bakabele te ozwi bateke basuka bato ozwi bateke tiaka malchance kangisaka suka maboko okota mpe bosuka maboko ota moto omona mpe mwasi banda kangisaka yango mpe 2 mois demi suka ebanda obimisa bana pembe me bamvu te me bana pembe ntango bafungola suki boye omona yango mo ekomi kokatana ebotiboti bana kutu te ebotiboti ya bapedicule apembe yango nozomona bato ebenge ozofinga bana basi oko lesbienne te amoni ya trop ntango mosusu basiporte mingi ozomona oui ntango yo papa ozozwa mbongo mwasi après 1 mois 2 mois pas changer moi sachet douzaine ya basous-vêtements moi si après 2 mois il faut changer basoutien na ye ozomona surtout eloko ya nao difficile nano sous-vêtement pour moi si jamais koki kozala kaka ke na 4 sous-vêtements oyo azalaka nango kaka wana yo esengo na yo na komonaka basous-vêtements ya libanda so mokomona moto ayedi pantalon na ye tie v sous-vêtement tie v yo sikoyo kosombela mpe mwasi na yo mpo mpe esalaka mpe v motu mosusu mokomonaka v wana boye mbala moko ye moko ali akomi kotelema telema mpa mpa kobina nzembo bantambi abinaka banzembo d'église kaka alleluya nzembo mais soki na balabala wani po amoni kaka ve epesi ye liboma akomotinaka pete confiance landa ye mpo ya nini ve wana alingi amona yango kaka live mais so olingi omona yango live oza capable ya okende na bamagasin ya koluka na basite internet ekomi ebele oui bongisa mwasi na yo mwasi utieka oyo kitoko wana mwasi okomona aza na libela malamu akoki koyeta mwasi utiene matisi mabele yo olingaka kaka tobengaka wana mabele ebima libanda so olati nini mabele evandi yango naso yo olingaka naso me naso wana kota mpe na ndako na yo ya gorge wana ya mwa mitie wana evimbisi tolo me yo omwa mpe mwasi makangu kuna ozokala na gorge ngalinga kozaka gorge wana kitoko me yo na mwasi na yo moko oloba ni mama nayebi yo gorge yango oyo lata mama nga alili samedi matobima na yo te soki mwasi abandi kotoke molunge lelo na kobima na yo ekomi guerre ekomi bitumba kaka ndenge ozopesa mwasi nzela akoka kobima na libanda. Abonnez-vous massivement na M La Grâce TV, chaîne moko ya bien, oyezo ba makambo bien, oyezo lakisa ba image ya bien binomo bozo monango. Bo s'abonner belé ba fan nyonso orgazi, o bolinga ko orgazi, boza na besoin actualité orgazi, bo s'abonner na M La Grâce TV, beaucoup mona ngai na M La Grâce TV. Merci de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos téléphones, vos iPads, de nous suivre sur M La Grâce TV. Là, je dis merci à mon sponsor officiel, le jeu Azania Bakoma, le père de sa femme, le maître Bosa,
balle va te faire soigner. Merci pour la bolamu na yo pour notre thème, hein, bolamu na omi de mingi yango vraiment c'est merci beaucoup. Alors moi je dis merci et pas ya Rosi Rossignol aussi mais au matin pour bali on va y attendre, nous ça fait azara derrière la caméra pour me faire plaisir. Le nom déjà na Mado Moyindo. Pourquoi Mado Moyindo? Mado Moyindo c'est un son tabou déjà auto bangata et depuis longtemps bah vraiment délai bah bien la position. Alors le nom c'est pour épisode à Sika tout oyo tokomeka kolimbola mamudele bite bakestion ekomela ebite ebele me toyoka kolimbola ngo na émission oyo. Merci na bino nyonso okopesa biso attention particulière. Là je vois directement mon grand frère prof babi Dadi Lusadiku lequel pétrolier ça na mbongo oyo ya Luanda c'est sali vraiment bisika oza mobali ya kitoko makasi bambongo mpe ebele babi carton de rail Dadi Lusadiku pourquoi tu joues à ça. Et pourquoi pas Victor Mwanambuta depuis Brésil, en direct de Brésil, on va la Moulaï, il y a beauté de l'autre. Avant, vous avez mon grand frère, c'est un beaucoup. Pour ne pas monopoliser Maloba, alors je vous invite déjà à Kota Mado Moyindo, dans visite spéciale Mangalelo, comme le Kaboloba, en langue et à l'actualité, puisqu'on t'a voulu faire les dîners à propre, il y a mon film mobile. Bonne tarde. Bonne tarde. Bonne santé. Non, par la grâce de Dieu. Il y a quelque chose de vie. Sur l'amour de tout le monde, on nayebiki mikolo ebele mama oyo bandeko na biso ya M la Grâce TV bazwi yo te bamoni yo te mais avant tobandama na masolo na biso parce que toyebi actualité eza ebele oyo ya monde artistique na bino tozomona disparition ya poudre de chasse oyo azalaki président ya groupe sans souci malgré ke akufa te atikali biso lobi impression nanu mado moyindo kozala nini par rapport ya komona ndeko na bino ekutu akufi moko ya bacomédien quoi epa na yo kosalona ndeni ekosalaka pasi ezosalaka pasi mais biso bato tozozala nde boyebi esala nde pasi omoi likambo oyo ça fait longtemps eumeli likambo oyo na kati ya monde artistique baartiste bazokende lokola soso kutuka mosulu elanga bien esala pasi makasi tala engambi ya mobali ndenge wana vraiment nayebisani oza mpe chance ya kozwe na yo oza place moko te me na kozala bien bobanda mpe kosolola ayebi tina ndako ne mpe talangi na kongo na banda kokende donc ntango naye ntango na ntongo nalemi nzoto fi mundu ebengenga na kongo nalemi nzoto donc yango moboye okutanga manefo esala ebele bika makasi te. Même dis-moi quand même un message à condolence dans la famille artistique, dans la famille biologique, mes condoléances vraiment na famille nyonso ya poudre du chasse surtout mpasi na mawa mpona mwasi na bana surtout nakosenga kaka mawa na nzambe ezala likolo na bango asimba mitema donc pasi azanga trop jeune mpona bokola bana ya nzambe apesa mwasi makasi mwasi akoka kozala na motema makasi po te akoka koyeba kobokola bana eza nzela ya biso nyonso me ekomi lokola elobisaka mosusu ezokamwisa na bato donc soki moto akokamwa te soki nayebi te moto wana basalai na matière nini kora artistique ntango ndizolela mai na misi eza pasi makasi. Alors, nous faisons condoléances à toute la famille à Poudre de Chasse, plutôt que dans Angola, c'est joindre en tout cas la famille, il y a des comédiens, nous, on peut présenter la condoléance d'ici à nous, comme de faire avec vous, comme ça, on peut soutenir nous, donc on va toujours on a photo la dernière la matin, à tous les enfants avec vous, parce que ça, c'est là la mission. Par rapport à Makambo de Bandé Kolobela, plus ça va tendre à vous, parce qu'il y a beaucoup de gens, qui là, je vois directement, Sandrine Boukwa, en direct de Burundi, la petite fille, Madame Sandrine Boukwa, Boukwa, en direct, il y a Burundi, Tabengaki, mais Yébisa, Yamado Moïno, toi, parce que c'est la conseil, en fait, à Bisso. Mais est-ce que Mado Moïno et mon nom, tout ça, conseil, Agana no mari, est-ce qu'Aga Kaza, d'accord, Bando Pétabiso,
makambo elekaka donc le couple ndenge nini tokoyoka ye tokozwa quand même na makasi ya kopratique oyo ye moko azoteya biso ya balobi kaka te ke soki motu avant liboso te ayo mpo azala marie balobi kaka bongo te soki ezalaka ndenge wana nde bato babala bato batia bango bazeli bazalaka mpe na ngambu na bango bato mpe balaki bango bapete bazalaka mpe na ngambu na bango bato mpe baza na basheri bazalaka mpe na ngambu na bango bato mpe baza na bafiance bazalaka mpe na ngambu na bango basi ya ndumba mpe bazalaka mpe na ngambu na bango ya Sandrine nakoloba boye Sandrine buba bukwa nakoloba boye mama omoni mwasi mosusu babengi fille de la rue mwasi mosusu balobi ke abala te aza ndumba yaya ayebi ebele koleka basi oyo baa na kati ya ndanga mabala yango nomoni motu mosusu omoni balingaka na bango basere ya quartier omona mpo azwa ebele mwasi mosusu aza na kati ya libala osali na ye connaissance bino na bino babalani mais ayebi na ye kutu ata kutu kopesa moninga conseil te ayebi valeur ya libala te ayebi lolenge nini okoki komema libala nono honneur te bino na bino bato bapete otuni question na wana ozomsulu me kotala motu mosusu batiaka ye kaka zemi ati mpe na libala honneur me komona boye soki azoteya moto alliance ondima te abotoli alliance na ye alati yango azwi misapi na ye ya polele apesi yango conseil eza bongo te moto alibomba kuta apesaka moto normal conseil soki tozopesa conseil omoni nous les congolais poso noire tozali mpe na koloba ndenge nini tomisingi te mais omoni sagesse wana mayele mpe bwani ezalaka na biso te tokabolaka mayele mais mpo noire ani koyeba ebele mosusu omona mpe ayebi na ye te malika nga na ye bitolo tuta omona ata biso moko nde tozali ya boye bongo soki nabali te nga nalala mbeti moko na mobali te nga natia mosu na nga na mbeti ya mobali te so mosu na mobali natia to na mosu na ngai te mpo na kotuna question wana nabotaki ndenge nini epa na biso to nabotaki ndenge nini merci beaucoup Yamado soki amoni moto azoteya yaya landa kaka moto wana kaka azoteya yo mpo azobongisa yo ye soki aza na ye to moi bapasteur ntango baoteya biso tolobaka nini tolobaki o bamelaka masanga basalaka boye babandumba mais tokendekende kotala comportement na bango te tokendekende kotala oyo ezobima kati na bango oyo nzambe atie kati na bango soko mokomona moto aloba makambo ya kitoko ekoki kobongisa libota famille bacamarade du quartier tozotala mosusu nzambe atia ye eloko wana kati na ye yo kende na mokili mpo ozalaka mobongisi okende na mokili te mpo ozala mobebisi mekende na mokili ta mpo bongisa so mokomona esalaki oyo epe komwa un plus linga opratika yango asepelaki nango parce que voilà abi pene esunga te donc ya Sandra naza vraiment mama ya bana mais libala mpenza esila nango omoni eloko nyonso soki ezali mabe esalisa molai suka nango mpe esilaka ozomona motema esukaka eza na eloko mosu okomona boye mobali alingi aboma yo so ozoma koboma toyebi teke na mbeli baakti mobali ayosala tosiportaka yango me ekoma tout extenui te mpo motema mpe elembaka esukaka ya sesa ya Sandrine oyo oteya bino mpo tozomona trop de séparation na mikolo na bana mikie na bokokisi 3 ans te baséparation eye yango nomoni ke nzambe ainspiraka motu na lolenge na ye nakoki kovandisako mpe na mbela mponga mpe na bana basi bana bayaya na ngai bana baleki na ngai na nzela na ngai mpe natei mpe bafili mosusu bazwa mpe mabala lelo mpe na poto mosusu bazali koboya mabala na bango mbilinga motei ye mpe lelo bamosusu baza na 19 ans 17 ans na bapoto lelo bamosusu mpe baza na mabala mponi kobunda koteya ntango nyonso nakotuna na mobali bovanda otaka mobali aza mabe mobali yango kutu aza mabe to kotuna mobali mwasi yango aza mabe kobombelanga te yebisanga mpo eza kaka likambo moko omona bafami evandi
soki bozala kowela likambo ya terrain ya bale elobamaka te aza mabe pourquoi mpona batoti pokwa aza mabe liloba likambo oyo kasi aza mabe likambo nini oyo bozowela oyo aza mabe soki bandonzi mosusu bakokomprendre affaire arrive mpona eyebana te vraiment naye mado azwi quand même initiative ya kokolela bino parenthèse wana ozalaki tabou epai ya bango na bandako na bango mais du moins ya mado ameki kokolela bino parenthèse eza na basi ebele mpe eza mpe oyebi bamama ebele bazwaka bana ovandisa bango te ntango mpo basolola bazwaka vraiment ntan wana te yango nomoni bana mingi mpo bayi kolokota ozomona okende mwana mosusu mpe ya mwasi okomona mpe akei akoti mpe libala yango boye bakala malongo eya te okende soki oza na mwana oyo ya mwasi ilifo koteya base mosusu mosusu nga aza bo mosu obenga ngai ya toto mosu ya ladi mosu mama bigayel makambo mama ayebakoliso yango te ebiso vraimen tozala mama lokola oyo aza bajeune fille boye oyebi bayaka epa na ngai omona mosusu kutu awuteki bato ekosala mateka mobali nasalaki awa 2 mois na kati ya ndako tellement omoni natei mobali naisali na bino soko obandi koya kozonga mpo ete oya kobimisaka bokendeke bosalaka bokendeke kobetaka babale na libanda nayebi te na kobenga ekipe yango nini mbala suka mbala liboso boya kobima na ndako oyo yebaka mokoa na kobete na ndenge mokie te mais lelo mwana wana bazobala ye omona alors que mama yango wana omoni nakokolinga te natia yaka yanga moko ta mosu yanga moko akopesa ngai kwanga te me ta mosu ya libanda na mateya moko boye tusa te okomona kaka boye te mama zwaka biskuit oyo ozomona mpe na libala asali makampe mpo te mobala sepeli eza bongo mais plus basolezaki biso bapoint surtout ya kotanda mbeki toyebi te lelo ndenge tozaleli na bamoi na biso makasi tovraimen kosala te tokosala yango semaine prochainement bozala sur vraiment tokokende na place na biso ya bambeti tokolakisa lolenge nini oyo ke na 5 heures mwasi moto alamukaka liboso ya mobali surtout elenge ya libala ezalaka so boza na bon terme na papa yo kolamuka liboso ya mobali 5 heures yo sukoli otie mwa mai ya ki ozomona otie mwa mai ya ki oservir mesa malamu wade oso sukoli na yo omona ntango papa mpe ntango akopo eloko liboso ezala na priere ntango papa ntango akolamuka na ye kosukola na ye nde kaka mesa akoloba te olandi mwa papa lisolo ya lokuta mwa mafuta lokuta opakolela mwa pudra bakosaka kaka ozomona ayo moko poneli ye wata sous-vêtement oyo olata sukilote oyo okolata sengle oyo nalingi olata pantalon lelo nalingi olata ngunanga bilamba esi na repasake ezango nayebi eza point ya motuya mpe oyo meki kosuive mais eza na misusu balingaka koyebama nzoto na bapoti mpe na ndako ya libala yango te tuna na bango plus ete bazalaka quand est-ce que oyo mwasi ya libala esengeli asambela na mobali après avoir kobeta bale to avant kobeta bale nde ntango bokolala bosali na bino bolala bale ezalaka nango ntango nyonso ngonga nyonso bale ezalaka nango ntango mwasi azolamba boye mpe papa koki kokota mpe na cuisine mpo na cuisine mpe ezalaka bien po mingi bayebaka te mingi bayebi ka fo tozala na terrain bale mais ata na kati ya cuisine so boza bino mibale eza bien donc ozola climatiseur papa koona nde mpe na cuisine ozomona ya bokobeta mpe bale mpe na kati ya cuisine eponi esika te ntango na salon oui ntango ya kolala nde omoni mwasi na mobali mwasi soki mobali aza na vie de priere akozwa mwasi na ye atie na tolo soki mobali aza na vie de priere te mwasi akozwa mobali na ye atie ye na tolo abandi kosala priere na ye omoni mutu ya mobali na tolo ya mwasi to tolo ya mwasi na tolo ya mobali ezalaka na institution mosu ekotaka mobali mpo abosana eza mwa pasi non mpo bosana eza pasi puiske ozwa mobali na bolingo ya kati ya motema na yo papa na yo donc pandi yo nde
pandi na ye ozomona ezali bolingo eza affection ozomona ou soit bosimbani na maboko ou soit bosimbani boye na maboko bafukami bosimbani na maboko bosali prière na bino yango likolakisa ke esangisa bino union ya avant ya kolala nde bokosala avant ya kolala oui avant ya kolala bosali prière na bino bosali prière na bino ale bobongami na bino bolali puisque omoni na mokili ya lelo bato bayebaka te tolalaka mpe mutakala te mwasi mpo olata mwa robe de nuit na yo soki otia mwa cycliste na yo otie mobali mpe mwa t-shirt na ye soki ekomi na ntango oke tobetaka bale toza na jean ya terrain tobeta bale bobibongisi bobeti bale na bino esili bosesoigne esili mwasi asoigne papa esili bomizongisi na kati ya bilala mpo kufa ntango yaka eyebanaka te yango wana tolalaka bolumbu te mais soki naza kote rappele l'autre fois oyebisaka biso te no mwasi akoki kozanga balde te mwa kanti na moke voilà mpona kotia balengete mais lelo tomoni balengete te ya nango balengete wana mais lokwa balengete wana lokwa ese ya nango okoki kozala nango te kozala nango ntango oza na lengete oza na mwa poudre moko ya mwa bien omoni mwa poudre moko ya mambu ya mwa bien oza nango ntango boza na papa ntango bosisi bale na bio légete eza deja wana ozomona soki oza na légete te il faut ozala na mwa kati na oto mwa batin na yo mais bamouchoire nofoza ata na ba 15 mouchoire mpona kochange bamouchoire ozomona po soki osisi kobeta bale na papa soki oza na légete osali na légete soki légete eza te ozwi mouchoire na yo ozwi mwa epe mwa savon mokie ata liquide otie na mwa kati ya mai ozomona ozwi okoyeba ndenge tofongisa babebe ndenge okosala epa papa konguluta makasi to okozokise pamba mwa kozongola susu mbali ndenge okimisa ye kozala tendresse soki osali bongo omona koyina yo omona po omoni susa papa eza mwa pete omoni po kosala na ndenge atendre na ndenge malembe na ndenge mwa badikidiki bayeyeye esa mwa bien kandi kosanga babebe ozwi mwa poudre boye opakoli papa esaka mwa bien surtout poudre oyo esaka mwa lokola mwa banini esaka bien makasi mingi na lere wana boye to omoni mwa pongi esaka lokola moi ya yo mais ozosimba ye mwa lokola ozobondela lokola bebe nani abeki mpona kaka lala sava tabi otiti bongo so papa osengo merci te dibuza courage osenga papa merci oyo fortifie lisusu eza na papier beye komona so mokosala bomona fi mama merci puiske eza facile te puiske na baba bofutela ngo mbongo na ndako osamu so moso ofutela ngo mbongo ozoya na yo kaka eta oyo eyali kifasi ya vuri po yango mpe ediskutaka te monoko nde moto ediskutaka mais yango esaka discussion te ozomona esaka esonaka te ezala mpe na problème ya motu te eyali teke soki monoko eswani ale ye oprive papa mpona monoko esali te yango ezala na discussion te yango ata papa ta abeti yo lisu pene ekomi monene toboki boye soki papa komi na posa lia biloko na ye po esali kaka soki esilisi nango soki ndenge oswanaka ye soki bosilisi na bino ozokisikana na mote po yango elobaka te siko yo oprive yango moto ndenge basambelaka yango bavandelaka yango basambelaka yango bon ya mado na bamibali oyo soit basi oyo batengaka merci te après avoir kobeta bale na papa oconstruire bango ezalaka vraiment bien te ezalaka mabe makasi ntango so omona papa atambusi yo malamu ozomona papa amemi yo mpenza na moto amemi yo malamu mpenza ntango so omona amemi yo na rythme ya train okokosa kopuse merci kwani kopuse merci puiske omona ntango wana boye komona ta moto mosusu na nzela boye ozomona kaka manda lita ya ngai aleki kaka puiske papa na ngai amemaka ngai ma dimension moko nayebi te ya vion amemaka na dimension moko ya train dimension moto to dimension nini mpona senga papa na ngai merci oui na encourage papa mpe fasenga mpe mwasi mpe merci mpo kozala na bitidi wana mingi eza malamu mingi maki tolobaka te tosali bolamu mobala ezaka mwa moke mazaka mwa moke puiske comme dorote ya ye il faut osupporte kaka biso baotuna kesi kabala tosupportaki te
Merci beaucoup, madame. Nous ne pas se sortir dans les babas qui vont discuter na bandaku na bango soit na ba relation baza nango amoureuse mibali baza kotokupe na bango lisusu te nayebi te mais kala koteya mpe mibali estce il faut kosala nini tokata mutu toboma mutu mpo mobali akoma kotokupe na mwasi azwa soin ya mwasi na ye to ya copine na ye ya fiance na ye oyo baza na ye toyebi te mabala 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 tokomonaka na towo bongisa mwasi na yo ndindi ebele ya mbongo oyo kozwaka papa kaka bakwi na basi oyo bayina mabala bongisa mwasi na yo ndindi ebele ya mbongo oyo kozwaka papa kaka bakwi na basi oyo bayina mabala yo mobali mabe yo mobali mabe naloba yo mobali polo yo mobali mabe serge naloba yo mobali mabe Didier yo mobali mabe polo manala tivete nganala mundo bapapa toye na point wana songi songi akomeli nga na ndako bapapa tala omoni molobaka atiko basi baza mabe basi baza mabe mwasi mpena alingi yo apesi corps homme esprit nalingi mobali na ngai tanto mpe obalaki ye na mbongo tanto mpe opedotaki tanto mpe osentaki ye yaka tovandaka na barythme oyo nyonso oyo za nango lobilobi nzambe asungi boboti bana lobilobi nzambe asungi bozizi me na kati ya kozwa vi wana papa olingi kozwa responsabilité ya mama te na kati ya ndako yoka mosala na okolulaka basi na libanda tomonaka mpe soki mobali ata aza na makoki ata aza na makoki te akolinga latisa mwasi na bu na ye akolinga amonaka na balabala mwasi na ye mpe fazala nango yo kutu ndenge oza wana lokola lelo tozwa mbongo yo okoma kutu soki oye na ndako vomie kutu obwakela mwasi ya ndako jeton okomona kutu okomi kominimize ye ntango esolo ntango esali te ekutu kaleso na ye zika ekutu mapesa mapeka na ye boyeboye ekutu ndenge eza boye tala kutu tuti ekoma lokola neti prince ekomi mabulu mabulu ebongo kaleso kutu koloba te ye ya mwasa ndenge nini vraiment bigigileti kutu omonaka yango te papa mais ntango mosu omona ndako ozotikilaka mwasi un peu d'argent ya mokie ntango mosu omona mwasi wana abundanaka kati ntango mosu na mafuta na ye na mwa mbongo awenzi wana abombaka ya mwasi afra mwasi wa mafuta na ye po azala bien kaka na ayaka na bien mais amona mwasi oyo tata ntango mosu mpo omona mpani kotala libanda te tokokóma na bato oyo okebali osali ye mpe azongisi mwana mwasi wana okomona boye sous-vêtement na ye moko azosala nango 8 mois une année échangeaka kaka te azalaka na sous-vêtement wana papa mais yo moto ya liboso ozosala na mwasi na ozobeta na ye bale ozwi misi na yo kangi zolo te kote mosusu moyo opesa ye bijo ezali te o monoko solo bongo osomba personne zuwa bongo osomba parfois zuwa ya savo kosomba ta jeune deba ya malamu azwi wapi kwata kutu verni to manzaka pasi donc pasi opesa mwana mwasi pasi ye eza mibali bakabaratere eza ye kutu nde kutu osomba okosala kaka bele oyokalinga bakabele te ozwi bateke basuka bato ozwi bateke tiaka malchance kangisaka suka maboko okota mpe bosuka maboko ota moto omona mpe mwasi banda kangisaka yango mpe 2 mois demi suki bando bimisa bana pembe me bamvute me bana pembe ntango bafungola suki boye omona yango mo ekomi kokatana ebotiboti bana kutu te
et boti ba ya ba pédicule la pendi yango no somona bato benga ozofinga bana basi oko lesbienne tie amoni ya trop temps mosusu pas supporter mingi ozomona oui ntango yo papa ozozwa mbongo mwasi après 1 mois 2 mois pas changer moi sachet douzaine ya basous-vêtements yeah. Mwasi après 2 mois il faut changer basoutien na ye ozomona surtout eloko yana difficile na le sous-vêtement pour moi si jamais koki kozala kaka ke na 4 sous-vêtements oyo azalaka nango kaka wana yo esengo na yo na komonaka basous-vêtements ya libanda surtout so mokomona moto ayedi pantalon na ye tie v sous-vêtement tie v yo sikoyo kosombela mpe mwasi na yo po mpe esalaka mpe v motu mosusu mokomonaka v wana boye mbala moko ye moko ali akomi kotelema papa kobina nzembo batambi me na ndako na ye abinaka banzembo ya d'église kaka alleluya nzembo me soki na balabala midimibule wani po amoni kaka ve epesi ye liboma akomotinaka pete confiance landa ye po yanini ve wana alingi amona ngo kaka live mais so olingi omona ngo live oza capable ya okenda bamagasin ya koluka na basite internet ekomi ebele oui bongisa mwasi na yo mwasi utieka oyo kitoko wana mwasi okomona aza ya libele ya malamu akoki koyota mwasi utiene matisi mabele yo olingaka kaka tobengaka ona mabele banda so olati nini mabele evandi yango naso yo olingaka naso me naso wana kota opela ndako na yo ya gorge wana ya mwa mike wana evimbisi tolo me yo omwa mpe mwasi ya makangu kuna ozokela na gorge ngalinga kozaka gorge na kitoko me yo na mwasi na yo moko oloba ni mama nayebi yo gorge yango oyo lata mama ngai alili samedi matobima na yo te soki mwasi abandi kotoke molunge lelo na kobima na yo ekomi guerre ekomi bitumba kaka ndenge ozopesa mwasi nzela akoka kobima na libanda sikoyo mpe bongo ozonyokola mwasi pasi soko eleki moko osala priere bomwaka mbala moko directement mpe ezwani ozomona puisque yo soki ekotiesaka manzaka na libanda me na ndako no moko oyebi ndenge nini mwasi na yo po meme na salon ke mama lelo kende salon nao na poso osala mwa manzaka coiffure wana nasepelaka nango nalingi yosala me noka tivika ye ya bambote ebele mama médiatrice bambote ebele bana poto esika bozali régine nesi kongolo mama bana ebele bongo paulina te kwani napesa ye mbote te bana londres bambote atu eza pasi donc omona mobali tu akabaka te yamado eza kaka mibali kaka baza na basi na ndako ndeti bosokipaka na basi na bango obien eza mpe misi na cadre ya fiançai ntango boza eza fiancé mama ebana na boucherie soko mokomona kaka bobandi boucherie mobali wana sombelaka ata bombo te yebaka mobali mabe ozomona yalingi kaka bokende kaka na balabala boke bofuti bokoti na terrain bale bosali makambo eza makasi akutaka bahotel bahotel kandi ezala makasi mais poso ata mbongo osomba ata mafuta ochange qualité na omoni ntango kosengasenga baza ebele tanga komona na qualité sika petit danger mais danger oyo yete mutu asombi yango mutu mosusu tomona tuza sika petit vrai wana omoni mpe mwasi ozopona mwa mafuta mwa mabele ezala couleur petit danger omomi nanga mpena mais yete mutu asombi yango ozonila biloko ya moto mosusu ozomona babazalaka bo bato bapesaka te soka monika mwasi alete eloko très bien habillé fantastique soyeka moto ya bafantastique yebaka sombela ni mwasi eloko nga apesa bakomo bafantastique so monika soyei kaka ke motu pembe na azo bafantastique na kotala opena mwana atali mabwemba ya mibale kambuso mwana ape soka yelinga atili mwana mwasi asalaka koni asalaka eloko te ozomona alors ke mobali fo kokabaka mobali okoyebe kaka ntango bozobanda deja baya boseri borelation bozobanda okoyeba deja oyo tozokende ye botoke bien ozomona ata mpe so bokomi na fiancai okoyeba eza kaka teke mpona bayeba bana bana bandako komona na boucherie
ti na bofiançai okoyeba mobali oyo na moke oyo aza nango eske akolingana nyokwama to te lobi na kozala na ye malamu to te eza na mobali mosusu omonaka na boucherie okomona bazali mafuta omona basala abie moyi ozala bien omona mpe yeli mpe mwa omona mpe nalingi oyeka tu na bebi nalingi kotanga ngo na libanda te sheri namonaka epa na yo mais so mokomona mobali mpa na boucherie ayelaka obetu batuka mobali mabe mobali basifle mobali mabe yaya tusi ozalingi tomona yango so mokomona kaka ndenge wana yaya kima na yo wana alingi kaka alinga yo alia yo nzoto asilisa yo mai na makila atikaka libulu ya mai polele ntango bato mosusu bakoya mwaye bakota kaka akomisi yo moseli atie yo na bambisa mai na bamayebo bangolu po mutu musaya kopese po mutu musaya kopese te ka mutu oyo kopese bokomonaka kolokanga mbisi ati ozomona ke bana mobala bongo omona alors ke bana biso lelo omoni mingi tozopesa conseil tolobaka teke toyebi ebele ata nga mpe nayebi nanga ebele te nga mpe nayebi nanga ebele te me nalingaka ake nayeba ezaka mobali mosusu omoni wasomela mwasi ata terrain de beauté oyo akoka te mobali mosusu mwasi lipapo ese ebebi nango me mwana mwasi mosusu ntango osala ndenge wana mingi tomona bape na ndanga mabala mingi tomona mpe na boucherie na bofiance omona ntango omona kaka mobala ndenge wana tellement bayebi na identité ya bongo anavanda kaka mais aza na jenda na ye kote mosusu oyo asombela te babiloko eza malamu to mabe po soki mobali akokaba te okende koluka su partenaire ya mosusu oyo wana basuga dedi babanda kopesa mpo na ngai eza mabe na kokondane mingi bana mibali mpona mwasi soko akomi ndenge akofini ndumba te po tata bandaki kosenga oza mibali mosusu balingaka te basenga bango soko bandi kosenga ye komona kaka lati oyo atiki yo akomi okebe bakamarani yo peti yango mpe disenga peti yango mpe boye na boye mais te azosenga mpo azomona ozokanisela ye te il y a des garçons bazali komona mabwe ya binisma ye omona mpe ayebi mpe mwa sheri na ye komona mpe apese mwa eloko komona yebi yango ntango ekofunga ta osomona sous vêtement omoni société osomoni lipapa moko mosusu aye omona ta osomona mafuta omona mosusu omona bavandisa tu na yo oza besoin nini ezanga baza barare bamibali wana batikala soki tutoya jesi batikala te bajesi pena nga ozomoni linganga na lingala ata na kikongo otelemisinga boye mama nzola ekunzolanga ya batrenga ata na kikongo na ondimanga ya merci beaucoup donc alors que donc toza kati na bino nayebi semaine prochaine nde tokozala na bino ota libomo mpe soko ekoti mingi vraiment ebele mpe baleli mpe surtout mpona nde baotikala polele nayebi te soki ya madoko toyebi tokota yango ya mosusu mozindo mingi tokota yango la semaine prochaine mais moi extrait déjà koyebisa bango ntango bamoni déjà babiloko ya ndenge wana baotikala polele nini bakoki kosala mpo bakanga nanu nzela ya papa ota libumu soki eleki mingi vraiment etikaka polele yango namoni bandeko na biso bangala batongolaka omona te tangawisi mwa pilipili ya mike mike wana ya omona keli atongoli yango biso tomonaka yango grave mwasi fo ozala mpe so mokomona bongo otikala polele okoki kotuta bokoki kosala manga osali tangawisi otuta yango esika moko ozwi basama yo te okoki tu kovandela yango eza bien makasi mingi ekangaka banzela basala yango kotuta osedi te okovandela eza mpe na papa mosusu okomona boye soki akomi kaka na terrain ya match soki akomi kaka pembeni kaka ya eloko oyo tabi donc nakuta komi kaka na bao po te komona kaka mbala moko pompe efungwami ozomona pompe efungwami siko wana bien te ozomona omona mama omona osala bosa mosala makasi akobima libala po eza eloko esengo yango wana esepelisaka libala alors tomoni tokozwa yango semaine prochaine nde tokozwa yango na lolenge nini mwasi soki alamuki na ntongo mobali kaka ntango atelemi
akei mosala obimi te mwa moke mpa okozonga bongo mpe chambre kitoko bongo chambre na yo bien po papa ntango azongaka wana omona mpe chambre eza kitoko mwa odeur bien ate oza na bana atota mosu omoni akokosukola lie na ye ekotinda ye ke fala bima kende ete to ya camarade etindi ala na ta mwa pongi mosusu ya na ntanga molali wana ye mpe omoni olati ye mwa vie biso koza na mino na bana te ye mwana aza na moko ozodendela ye liboso oyaka yaka na yaka mwana yaka na tata yaka na mwana yaka mpe bina mwa moke makili makondo kuna ya komona mpe obina bino sikoyo mpo moya bima papa koki kotala mwasi mosusu libanda mais atali makambo oyo osalaka ye eleki mingi ozomona mwasi mosusu omonakasi te abalake aye kolisa ngai ka mpona boye na boye oyo nazongi mpa mwasi no po okima te nga na baberere wana nalobaka te mpe ta mosusu po soki nasala yango na vi nakosala yango te po mobali nyonso ata meni ndenge nini so aza marie ozongaka na ndako na ono moi likambo kopesa bandeko mingi kolia solo mponaka bolelaki oyo totie kaka bilembo oyo ete semaine prochaine toza penana mama Paulina Makondele donc toza na ye ya mama Paulina Makondele vraiment oyo asimbi makambo eloko nyonso na maboko nde bakolakisa biso lolenge nini nzoto ya motu ekoki kozala po ete ekoka kosala bien ozomona ya alors que mwasi soko olati kanisa na ntongo to okomi na ota mosusu 12 okoki kosukola soki oza na wana mobali te ata na poko wana osukoli po change kanisa mosusu okoki kolala kaka na sous-vêtement wana te yango nomoni mwasi soki kozala na basous-vêtement ebele ya en plus de ça mibali oyo bokabaka mibali bakabaka te bazali mama okolinga ye bwa ya kaka maloba mbongo na ye eza kaka maloba eya na mibali mama so bapesa promesse ya vie yaya oyebi ke nyonso oyo oza nango pesi oyebi komikabi makore en esprit eza mobali mosu aza bogar mayaka na maloba eza mobali mosu aza bogar matala kitoko na ye te ya ota vie mwasi na fo azala bien ozomona tala eza na bana mibali mosu bandolinga ye po asombela yo ataka rouge à lèvre oyo problème alors que bino mpe bapapa ndenge boza wana ntango bozwaka bamama boyebaka mwana mwasi ya bato na vie eke na ndimi na responsabilité po bokomaka te peti mona azwi kaka po toleka kaka nzela mais po toleka nzela yango oyebi il y a des femmes oyo bazali balingaka te oyo bazali ke vraiment ovandi na ye 1 mois ovandi na ye 3 semaines ayo oleki nzela yango nozoma bavie ya bato ebele ezobeba po ye apesi yo bolingo yo nzoka nde oyai kaka mpo olia ye nzoto omela ye makilo okondisa ye otise kaka na misusu ya pamba mwana mwasi mosu omesana na vi ya mobulu te oyo okosi ye olobi ke nde naza bo naza marie te na célibataire botiki bana bake beye na basicatrice na mitema nalingi bisomisomi te kasi etali yo nde moto oyebi yango ngai nayebi kaka na oteya mibali nyonso ozomona yana oteya mibali nyonso mobali mosu okoyela yo mwa boyeli mbongo na je mobali mosu okolingo ayela biso mbomengo me komona boye ntango ekóma na kati ekomi bololo saluki fwa ozomona mosusu kuta omona yeli yo boye kolakisa yo bomengo okomona mpe mosala malunga eza te yo komi ovandela kaka mpona mbongo mosu akoya avandi aye kolakisa yo mbongo mais caractère mabe awa ya kosakana te ozomona mosusu ayeli yo eloko te mais nzoka nde aza na ye bien mosusu okomona ayeli yo kaka bapromese ebele akomi omona loyola bapromese okosutuka bosuka pembe komi kobima okomi mpe koko yena maloba okomi na allemagne osolie deja ozomona alors que so oza mayele te mwana mwasi ekosala mabe makasi na bolingo soki moto alingi oyo alingi moninga esalaka bien mosu babanda na boucherie omona mabala ya bekole
esaka bien makasi mon scolaire mingi bato bazali bakomi bakoko bazali. Merci beaucoup Yamado. Ya namoni ke semaine prochaine nde tokokende mosika Sandra nani Bukwa voilà. Sandra Bukwa pala aza wa Bukwa na Burundi. Sandra Bukwa vraiment Bukwa mama na yo vraiment kolinga ta mosusu na ezokoki kobenga nga tokoki kosolola ta mosusu likambo mosusu tokoki kozanga me tokolakisa mpenza lolenge nini oyo mwasi na bandenge ebele mwasi akoki kozalaka kaka bopeto na bopeto bopeto na bopeto. Yeah. Merci beaucoup Yamado. Ngana bosante ko sawe Godard Elie pour le vrai parisien. Hein, Godard Elie pour le vrai parisien. Babi monde à souhait de bébé. Hein, babi lamba c'est quoi c'est donc le vrai parisien sera toujours vrai. La ceinture, la beauté, l'habillement, il est toujours vrai. Godard Elie qu'on a ça c'est à Paris. Alors gros bisous Nayo. Et là je vois tonton Sylvain Longhi. Hein, tonton Sylvain Longhi. En direct d'Allemagne. Gros bisous, Nayo, pourquoi pas Freddy Maloba. Freddy Maloba, les Mungala ya solo, les tontons de Mungala, babi, bana bangala, babi, ba ma mamebele. Là, je dis, gros bisous à toi, Freddy Maloba, en direct d'Irlande. Et pourquoi pas inviter Kodituka, babi, la chose bien faite, hein, inviter Kodituka. Gros bisous, Nayo, namoni. Maintenant, comment soutenir là vraiment donc vous êtes tellement nombreux et pourquoi pas Danica Lala de London hein mon bel moi mais à cela maman il est là Agnai Kalala de London et na monique Sébastien hein va dire et là-bas c'est quoi en direct d'Allemagne là plus oyo baza vraiment plus na bilamba baza pe plus na motema malamu ya osonga puis motu vraiment ya kosala baprojet na net na kati ya Suisse mwasi ya tonton Dodo napesi couple Dodo anet umeto napesi bino bambote ebele mwana oyo azoba leso makasi bandeko mwana oyo azoba leso moko mateya moko azwa yango wana lelo ekomisa ye na poto ngongango yango yango ye masayelango likambo ya bolingo yango oyo eloko ememaka na poto yango ya miziki te bapoto ebi yango oyo tongo mpe mikili ngombe yango soki oyebi kaka eloko wana oyo epesa yango valeur yeba kotambola malamu mama yeba kopesa yango valeur eza likayabu te eza pesi te eza kalapangu te eza makayabu ya senge te batekaka enkwanza pesa yango valeur ememaka libota epesaka identité libota pesa yango valeur tongo mpe mikili ngombe. Merci beaucoup. Nous tenons déjà donc dans la fin il y a émission Mitterrand Kosi hein mon gars Tongo badi moyindo hein moyindo lukaki Mitterrand Kosi yeyo tonton Mitterrand Kosi bambota tout ngayo bana za denga tala ku tonton Mitterrand Kosi voilà moyindo lukaki yeyo donc c'est sinon merci et puis au revoir vous abonnez maintenant ça c'est bon au revoir à tous